Eti beliali ko
mwina. Opesa biso mwina, opesa biso mwina, yo Santo Maria, Maria. Na makanisa osala boye tosala ekutu boye pour que asurvivre mais nzambe bajige autrement mayema so wana ebangisa biso te soki biso toyambi ya solo ete yesu kristo azali mokonzi se toyambi totiki ya solo ete ye nde akamba bomoi na biso tokoyeba kozala na bomoi liwa ekozwa biso mpasi koyambi te koya kasi soki togarde boyambi na biso na mokonzi yesu kristo assurance oyo apesi biso awa ezali ete tokobénéficie na royaume de ciel pamba te présence na ye ntango akendaki na sépulcre ya lazare à partir ya 35 ntina suka kuna tomonaki koma ayebaki kosekwisa lazare oyo bato baso bakamwaki alobaki yango mpe bien père je te glorifie po oyokelaka ngai nazosenga yo obikisa lazare non pas parce que oyokelaka ngai mais pour que bato oyo bayamba ya solo ete oza papa na ngai boboto Jésus est capable de tout et il n'y a aucune chose oyo ekoleka bokasi na ye bongo biso tolika na ye soki lazare ayebaki kosekwa après 4 jours yesu kristu ayebi bapasi nyonso ezali kotungisa moko ya biso ayebi oyo ezali kotungisa mitema na biso kasi lelo yesu kristu alingi ete toyeba kotiela ye motema. Oui. Bobby et Coco ont le regret d'annoncer aux amis et connaissances la mort de leur sœur, fille, nièce, cousine et tante, Madame Adèle Massi Makayabo. Elle a rendu l'âme le vendredi 10 juillet 2026 à Kinshasa du suite d'une courte maladie. Voici le programme. C'est vendredi 24 juillet à partir de 18h. Veille mortuaire dans la salle Bikapi, c'est dans l'enceinte de la Fiki. Le samedi 25 juillet à 8h30, l'arrivée du corps de la morgue de l'hôpital Saint-Joseph de Limité à 9h, messe à la paroisse à Saint-Augustin-les-Villas, à 11h de part pour la nécropole. Entre terre et ciel de l'enseignement aura lieu l'animation et à 15h, retour dans la salle Bikapi pour le bain de consolation. Mais pour l'instant, les deuils se tiennent à la résidence familiale au numéro 9 de la rue Poka à Lemba Super, référence route du pont Kianza, à côté de la salle Carrefour familiale ou encore arrêt GD. Les familles bâties Kiloko.
Oh, Ave Maria, Ama bambo rebekon. Eyome. Ala wa babel kala. Chekunonzo maniar kambole. Ala wa babel kala. Chekunonzo maniar kambole. Ala wa babel kala. Chekunonzo maniar kambole. Aniere sisi. Ala wa babel kala. Apure sisi e fuisi. Imo ibengwer dabo. Imo ibengwer dabo. Nzema sambala kumawa buwa nzema wawa. Amen. Olimo ibengwer dabo. Olimo ibengwer dabo. Nzema sambala kumawa buwa nzema wawa. Aya nzikwa nemun kinamba kini ibengwer dabo. Olimo ibengwer dabo. Nzema sambala. Lokola mat oyo tangi sisa za réaliser que non ah oyo ne soki te komi boye parce que yezo zalaki te c'est donc ah c'est pas comme komi boye c'est de la biso atiki biso et ça pour la raison songolo to pakala bobo to kasi raison ezali te de la biso asali mokolo na ye ndenge nzambe abengaki ye na mokili oyo pe lelo atiki biso oyo ayi monga ekokaki biso bato tsela sa mokili. C'est à nous maintenant de pouvoir la côté pour la biso et pourquoi tu es pas au Kenepe na mboka nzambe pour que tu es pas bénéficier la bomo ya seko bon pour te bénéficier na yango ils ont le bilan la mort c'est à dire comme ya konima ils ont dit comme ya confesser que Yesu tout azali la bomo Apocalypse chapitre 14 verset 13 le Bible et c'est mon abaye ba wei quand na bo Christ amen.
bayeba kokufa kati na bonzambe. Après 14 verset 13. Ceux qui moto akufi dans le Seigneur. Moto wana bomoi na ye ekokoba. Oui, akopela bayebaki te baleki mpona kobala biso ete lelo tokosangana na lia habituel ya semebe na biso te na pakali likolo kuna te me tokozala bongo awa na poka na libota makayabu tosangani awa mpona circonstance ya esengo te toyebi toye mpona circonstance ya mawa ya pasi kwamba te moko kati ya libota makayabu atiki biso yango esali ete tosangana awa bongo biso bakristu toye mpona kolela ndeko ya biso mama ya biso yaya na biso leki na biso tantini na biso ate tokolela ye lokola bakristu bakolelaka tokolela ye lokola eglise ekolakisaka biso raison pour laquelle toye mpo te tosambela ya motuya oyo biso tokopesa na ndeko adele atiki biso ezali losambo ya biso okoto na yango tokopartage tokotanga liloba ya nzambe na buku ya na sango elamu ya yohane mobatisi molongo mwa zomi na moko ekeni ya zomi na sango kino zomi aloti mibale na sango Jean chapitre 11 verset 7 à 27. Jean chapitre 11 verset 17 à 27. Jésus étant arrivé, trouvant que Lazare était déjà depuis quelques jours dans le sépulcre, et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle est là au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison.
Marc dit à Jésus, Seigneur, si tu as été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton père ressuscitera. Je sais, lui répondit, il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle l'appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici et il te demande. Dès que Marie ait attendu, elle se leva complètement et va vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village. Mais il était dans le lieu où Marc l'avait rencontré. Amen. Me tiene oh coloteo oh coloteo oh coloteo enanga sabi amor mezima bata ndiere enanga sabi amor me ben melele lo na mokoyo akam na mokoyo na mokoyo omwana nga bobi amor nde akwande onolalma katiene nke mekie bata ndiere enanga sabi amor me ben melelelo na mokoyo na mokoyo na mokoyo omwana nga bobi amor nde akwandi onolalma katiene nke enanga sabi amor